Voilà, on va te demander déjà. Voilà. Bonjour, bonsoir. Mi baram na bino te pa ya Saint Figaro te ba toujours maboko pembe li kambo na moto te voilà kopa na sa café ndenge zalaka toujours to banda émission na biso na tongo ya lelo. Voilà. Il est 6 heures passé de 15 minutes. To solo la mbutu clan wenge to yebite soki balingi nini. To solo la no pembe mbutu na clan wenge. Pourquoi na bani na mbutu na clan wenge na lobina no na pesi no atambo tete ba boli misanga i colère ya danger to moni tata Mobich Adolphe Dominguez Ateli Weranson Libaya. Donc le 18 octobre tata Ateli Weranson Libaya. Ah makata chata. Bata langue. Voilà. Bonjour, bonsoir, tout le monde, mon ami, on toujours passé un Figaro sur le karaté. Toye, potope sabino, mayanga ni na biso ndenge zalaka toujours sans tendance likambo na motote po ya mutu moko te. Tolobelaka otu etali musique congolaise. Voilà, c'est un Figaro. Toujours kene na modèle oyoyo. Kulala kola muka ndenge zalaka toujours. Hier tout mona ki batu ya fait rigola parce qu'on accusé batu ya wenge muzika ya maison mère ya levangantama balobi ke yende mutu azota des ordres po batu balungwa na orchestre ya Ferregola. Voilà première partie. Deuxième partie tokolobe l'affaire Tata Mobich ancien wenge master levangantama ateli levangantama libaya. Tata Mobich ateli levangantama libaya. Donc le 18 octobre Zénith kozala kuna Adidas Adidas Arena kozala côté kuna de côté. Mes chers frères et sœurs, bana Paris, bana Bruxelles, tout ya tosolo la nord pembe. Likambu oyoyo ezali susu ki mutema mabe. Likambu oboni makameli kana wenge ya susu ki mutema mabete e komi kindoki. Vos émissions nanga oyoyo, s'il vous plaît, vos émissions oyoyo, bo garder yango jalousement. Nazo yebisa bino. Bon na clan wenge, si to koma na décembre. Na clan wenge awa, si to koma na décembre, ba le premier, ba le 31 décembre. Boko yoka un grand mutu moka wenge ya kokufa. Pona makambu oyoyo. Maloba na nganga. Boko yoka mutu moko akotombe. Au degré de bandi ko kendelele yango izo kende na ndenge ya bien te ki mutema mabeza laka entre baba osa ba concurrence bo peza la pene tout le monde a répété si bokoli na ndenga bien penza que si bokoli bino ne faut beaucoup demander ba conseiller et ba génération ya sika oyo donc ba conseiller omoni génération sika oyo ba génération ba fali ba ferré ba héritier ba fabricas banane bino batoka ba Adolphe nde bino faut ba conseiller ba le vangantama ba conseiller ba jibe mpena ba conseiller et no bino bozala benga banani bato ba rando po bango baza ko hériter ba rando na bino Basukulaki bana mama toza na ba date ezoya le 18 octobre ezali ngai ya Adolphe Dominguez le grand frère na zobeta nzembo ya basaper na tarande enge Lutumba Simaro akundamaka na honneur. Tosolo la pembe pona nini abeta kitana na ya kanisa ba azo saba melodie na yazo yemba na yazo pesa ba conseil biso awa fuko bwakela ba mbwakela lelo peta na ofanda awawa Tata Mobichi poto solo la nano est-ce que date mususu yo na Zénith zalaki ti est-ce que date mususu ezalaki te pop na ka le 18 est-ce que po batsa yo kana musique il faut ça la kaka le 18
Mamma mia. Obito na mona, on a plébiscite on a non on bien té, on a flou. Donc on a le 18 dans Zénith, 18 oh, le 18 octobre quoi. Donc le 18 octobre penza donki tata atieli les vanganta malibaya. Pana wenge musique à maison mère tout le que la moteur même mususu. Na yebisa kibino ba distraction et kozala ebelé avant les vangantama abeta. Na yebisa kibino batu ba kotala baloki ba rando baloki ba polémique si ba comme na point côté la libaya ya journée ya jour même soirée wana tata n'inspire esprit wana mona mère na yo bo bandana yo wenge musique maison mère yo tout aratolo ke soki maison mère za la ndeni za chez yo soki za la chez yo penza boko ka bola ba fan te na butu wana anyway ngakuna sepeli pe boka bola penza ba fan nanu bo beta nanu totala penza pe nanu grandeur ya nani ekozala ndenge nini Bouta cancellé concerté, hein. Ah, Oté Libaya, c'est un Figaro à la Canavar. Lobby les premiers, oui, le 6h, les premiers, la Tongo, les premiers août. La Kobanda, quoi afficher combien de billets beauté quitté. Besoin, regardez, ticket master Rezali, Baba Snap Rezali, to côté, ba billet na bino. Boko sate basoma ka mobondi bakobwaka yango to koyebela yango anakati awa aboloki ba fara bo silisa yango pour la degré oyo komi kindoki semblak na degré oyo komi lokola Yesu ba juif balingana bango yo te ba rejeter na bango yo de vangantama so ba changera pays mais ngamona ko zo penza bolungu non ndo congolais la minse muke so pe le congolais to zangi pe mise musu lokola yo Na combien de nzembo oyo Adolphe Oyemba? Combien de nzembo oyo Adolphe Oyemba na soirée wana? To awasala défilé ya basap bato balatana bango kaka to ndenge nini? Obi kenga kala no kasa ranki nango zaka ke non la chrétien kaka na lobaka soki ndenge nini? Mais c'est que barando oyoyo c'est que bonandenga faute nga bana wapekisa penza jibe mpia na kolea sosa ni mongo tena na Adolphe Dominguez na Blaise Bula we ranson kolea ape sosa ni mongo tena na jibe mpia na oyo po modèle oyo kendele oyoyo muta kokufa na yebisa bino moni ba leader wenge wana modèle o kendele o moni ba tobe makambo ba tsela mutu moko so boro ni na ngwana ba bare adaye et ko sala ma pe mona mutu moko daye et mi so tourne le ngoloba mingi te pour ndenge zalaka toujours nani mutema mabe nani ngo zaka jalo c'était quand Owe rataka nini nae ataka date ne ya Dida Sarine na mars après kobeta d'avril après kobeta Grand Paris lelo les 31 sur les 30 de Adolphe a été lancé qui habita le 18 octobre fara bande ko ngai analyse on mona kunena ko bandela ngote nazo panza moka modèle wana po elekeli ngai na meki ko confirmer ngo oui ba confirmer date ya Adolphe alors lobi na ko banda var oh toi tu concert na ye ezali après le 1er août tina ba décembre na ba do côté bino na var na do compter ba billet na bino bo ça peut ba sold out aboloki fara bo sala ba sold out olembisanga ba sponsor officiel loko le premier atana mela tiza na le PC logote ni baramona yo Gamilson de grands sponsors officiels Anthony Madidi Dodo Maziza mi baramona bino ndenge zalaka toujours voilà c'est un Figaro to finga raté to saka analyse na bisuka ndenge zalaka to kebi na to kebi sakaka keno clan wenge to mona bandule ba orchestre binene panzala nango me clan wenge eza na bandoki bato mitema mabete be baza bandoki les sorciers
bandoki les sorciers na mikila bapumbwaka. Siko invité Adolphe Zaner, ça tengi ba combo na to bo ça to balancer to ça les publicités les 18 na yi. Na le là na hotel Adolphe so ça to ça les publicités to là. Ana vidéo na ona obi ba kamuno ba concert na wa. Mais na pire esprit Adolphe obeti faux. Obeti faux mais c'est sopani et zonga suna kopote. Okobeta concert wana fara tokoyeba penza soki poza la musicien mukolo yango. Mukolo suka zaki awa obeta ki concert awa obeta ki Marie Paul obeta ki ba orga obeta musique mabe bona kata zenith obeta ndeni. Madame go salo défilé et ya sap ke kobeka ngo concert te. Ke do sala défilé ya sap to ndima na biso ko sala défilé ya sap. Ah. Voilà. Makambo ba bien en soto le belano na sima. Affaire monsieur ezali awa. Na ebité. Na mitunaka. Bino ba fani bo bisanga. So emso na ebité. Problème ya faire rigola. Ça problème ya ba goloa na wera sone zakanini. Oyo koma soki musicien na bango moka longwe bambi mabanga na maison mère pa weranso rize nani na bango to kolongwa awawa bango nyonso tu o bato wera moto ba bazolongola bato ba pas faire rigola ba kotina ba héritier. Est-ce que bato wera baza bato pépinière ba bato recrutement ya héritier Watanabe? Est-ce que Batawera, baza batu ya recrutement, ya héritier Watanabe? Tout sur la paix, pembe, nandenga vrai. To héritier, aba ngotambo na yemo kwa nje, po ayiba ba musicien, to yebi ke zakabongo, boule penza zali ke non, fo bakausa, faire rigola. Boule, eza bongo. Bato héritier Watanabe. Boule la bango mezali penza ke non, ba depeuple batu, ba longola ba musicien, et pas ya faire rigola, ba kotisa ba kende et pas héritier Watanabe au succès na ye possible. Alors to mona faire rigola tango zoloba ata musicien longwe na ye ya yembaka ba rumba na ye otikla na ye ya ngone c'est-à-dire on ba bistation minene ba linga susu ko pesa ba nini te ba vocal belé te ba ndimo na bango te ba musicien ba yemba. C'est parce que c'est grand nani wana nani rize wana Ahembi, azan impact makasi na orchestre ya faire rigola. Azan impact makasi na pas faire rigola. Et on a kolongwa na ye, maman na vertige na kan ya côté ya bato ya faire rigola, bazomo na muto ko funda te. Akimi na poto faire rigola zone Kinshasa na passeport na ye na biya sombela ki. Faut baza na tourner na Kolwezi. Bomoni azate akeite, porteur disparu na kati ya mikili. Porter disparu na kati ya mikili. Siko yote bisanga odide manzaka mtaka noko zoya memiye bake na ye. Toi akizaka bato na ba évidence. Toi akizaka bato na ba évidence na ndenga bien na ndenge ya carré. Saint Figaro bibara mona bino ndenga zalaka toujours ole bisanga na bandaki na mbutu po news oyo esalinga mutema moto fallait kada bimakaka na lesa bino. En tout cas au côté de la vidéo na biso na chaîne na biso mbali boso ko bosa na te bo s'abonner bo aimer liker ba vidéo na biso bo partager c'est la moko surtout commentaire na bonne de la rabino na ko fuka mela bino na commentaire s'il vous plaît bo tsa ba commentaire na kati. Et ça la biso très bien. Voilà. Voilà ce qui va divers. Côté makambi ya fait rigola. Si quoi auto tika ba distraction bakama ba Adolphe na lobela ki on a bandele ki on a ça ko ouverture nango c'est parce que degré ya kimutema mabe wana nanu na monate. Degré ya kimutema mabe nanu na mona mote. Vous la distraité ba na maison mère
Le 18, vous avez un objectif nabino, vous avez un concert nabino, oyo iboyebike, et kozala le 18 octobre, à Lidas Arena. Soki bolingaka musicien nabino, allez acheter des billets. Boso ba billets nabino. Nga senga natala, na pesa ka ba fan na ngai awawa. Eloko ya ofele ono bomona te. So oso mitike na yo, osalenga screenshot, mikanga photo, sata video, tindela biso awa la tombe de ciel, toko partager, toko lakisi yango na mokili ke. Oui, fan moko ya vanganta masomba ke tike. Tandis que ba tike on petit on peut mukie, ya so mingi te. Alors à partir à lobby les premiers, des bonus comme inventaire, il y a solo combien de billets ou étikale. Là c'est pour mon accord, on peut savoir la vraie information. C'est un Figaro. Mais l'arabino fort, il y a moins d'attente, on a kaboui. Ça n'a trop tôt sur l'arabino. S'il vous plaît, Christian, aimez, papa na Christivi, mettez vos commentaires, les bourgeois Mobutu, commentaires, Irène Mambweni, please, commentaires, Cédric Bombela, commentaires. Nathan, on peut merci, monsieur Fernandez, s'il vous plaît, vos commentaires, ça l'a très bien, mon combo. Voilà, c'est un Figaro, n'a pas de problème à Moutou Moroté, n'a pas na tendance à Moutou ni Moutou ya Jibe, ni Moutou ya Fali, ni Moutou ya Wera, ni Moutou ya Ferry. Alors, Ali Mandeng Zara toujours, voilà. Quand tu peux me dire ton le ya mwana, bozo a kopa café, bokende kayun ndenge Zara toujours, atika na ngobeta Nintendo na ngana tongo tongo. Cheers, bye bye.